Na osenga bana poto vraiment botelemela batuneti baboketu lelo tala mboka na sonde koma mabulu bangungi par-ci par-là lelo bashege babotami par-ci par-là ezali par rapport à nzembo boketu ayemba sundama sunde mais ça libabe alakela ba congolais mabe toyeko timbela ngo na retard congolais ya bongo congolais ya buriki ya bongo congolais aza na forme ya ligorodo mabundi libumu ligorodo azalaka na forme wana makolomike siko muta bongo abandaka kwambriye biso ba congolais mais non tolembi biloko wana ndule fezonga na poto siko boketu ya kondimaka président nini piana force ya visibilité na ndenge internet yona Mike Lokama minute on a en actualité. Force à visibilité en tengana kourou azwaka moi si akota douche abi amène-moi la chaise azui pena mati pena ah papa Mike Lokama matabongo te wana zo beta histoire ya papa we mato ya Mike tenga lobi ko comparer na kourou te kourou c'est tué kourou venez. Salut fidèles internautes, vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous Ken Piana, patron d'un grand site influent, Fimbouna Fimbo News. Après avoir au Kineba Turquie, à Zongagikin, Prince Bakali, l'espoir de la presse, n'a pas eu non. Na otiga mamwe les gars inaperçu bongo te fina ya melamino Ken Piana mbanga ya danser de émission lelo eza émission en quelque sorte au droit de réponse et puis à répondre à éclaircir biso ba fait o eza ombre à éclaircir biso yango et puis à repérer pe ba vérité sur mambo nyonso o ezo le cas concernant maniqué et to kota mo muke na ba différence muso ba tout muso ba mona baza trop excellé que Ken Piana mais lelo Ken Piana on peut ça biso ba preuve ya ba réalité mambebele parce que keba Ken Piana so yambe un jour a robeta ba 50 000 vies keba mais tout ça la preuve nango na clébois.com parce que clébois.com est un site à monene est une chaîne influente. Merci beaucoup à toi tonton Banda de la nation les big boss Pichu Mangaya boss Lady Herman un peu garçon slim. Merci à toi la prise de vie Francis Walla et je m'en vais très vite remercier l'éternel code mondial ya Willy Moucheni via Petsina. Merci beaucoup mon code privé et merci à toi les londoniens Vicky Mbelani les londoniens papa na Kimberly Beverly Miyake Nico Kola je dépend na Maya Nico Kola du patron des patrons Vienanga. Merci beaucoup à toi comme je l'ai dit tantôt je suis bel et bien avec Ken Piana. Plutôt parler, bonjour. Ouais, bonjour, ndeko nyonso tu ya Clébois. Na pesi bango vraiment bambote belé, surtout bandeko tu bazolanda biso. Bo s'abonner pe massivement lisusu na part nanga. Donc merci na yo ndengo se déplacer. Koyo ya mbanga vraiment et ça linga plaisir à toi. Merci beaucoup et je vous signale déjà la présence de Hilaire Clark. De hier à Kalakala déjà. De ce moment on a film moment à vitesse Hilaire nem tazalaka wana pour na mo ba mamango qui ne moi bien. Mais ke banenge Ken Piana kena Turquie. Na peut-être Hilaire ba chané visuel ya tana ba clébois.com mais à ça pondérer c'est un garçon à féliciter merci. Mais au moins Ken Piana after Turquie osa déjà na kin déplacement na yo ba te belé ba milobela ki ngo Ken Piana ya ke Turquie ana a kozonga te a lukanzela pour toi partir à Turquie. Ngamo na la ke toné na bi mais Ken anak ndenga bakina déjà vivra bien azana site où eza influent comment que poto na ndenga Turquie olia zota Air France mbala moko ti France. Merci d'abord pour la question. Moni kokende Turquie la kisite ke yo muto voyager o lekiba yayo peut-être otika na sima na makambu peut-être ndenge na kendaki wana ezape na bayaya mususu o basalaki makambu ya danger koleka ngai ya musu mutu na voyager ki babiso to sala na biso vanteur te parce que toza batu oyo nano to réussir na vie te nga lelo Ken Piana soki na réussir na vie na koya su ko sala ba émission internet te na bwaka batu mabanga po batu wana basunga ngai nga nazana ngai butu pamba o na lela pa ba partenaire basunga ngai ba continuer toujours ko sunga ngai sans bango Ken Piana mobulu na kendaki na nga Turquie te po na ke Turquie na zongi na sala ki vanteur Turquie ezaka mokili ezaka pays o nzamba sala
ngai pays oyo napesaka valeur eza nanu pays na nga moko RDC R nazalaka na mboka na nga nazalaka fier ya ozala na mboka na nga mpo moto aderange nga na makambo ya mukanda aza te nazala na mukanda te awa eza epa na nga kasho moko bakotia ngai mpo nazangi mukanda eza te bamboka wana ezali bamboka ya mutu pasi bokutana na la police eloko ya liboso bakotuna wapi mikanda na yo mikanda eza inspiré batie oyo na kasho bakobeto mpe bafimbu bazwi mpe barefule ozongi neti nyama na Kinshasa pour éviter tout ça mpona koevite babiloko wana na préféré na kei nasali séjour oyo bakomela nga na visa yo il faut sala séjour ya autant de jours nga nasali mwa quelques jours nanga nazongi kaka na mboka nanga na basouffrance nango tosi tondima yango mais rosa stratégie teke no ozongi na mboka na yo mpo novimbisa passeport mpo ntango kosenga visa mamosu ya France boye ça avec facilité non eza nango mpe gravité passeport il faut kovimbisa omoni na vie tozalaka toujours na barêve peut-être nga rêve nange ezalaka na rêve ya découverte natambola monde entier nazala libre ya kotambola partout na lingi donc il faut ozwa crédibilité ambassade to ebando mpe so bavisa crédibilité euta kaka na respect ya baengagement bavisa ozozwa bapesi yo visa ya autant de jours osaleli bajour no bapeseli yo visa ozongi donc baambassade nyonso tu bakozala vraiment d'accord ya kopesa yo visa soki osala demande batebele babengi nga parce que ba Nico Kola je dépend na ma patron de patron ya Nico Kola je na ba keni mbumba arme lourd babi Ken Piana tomoni bon c'est ça polémique et ça juste ba préoccupation ya batu Karine Mokonza ke poto à côté là on nzela ya na bosansu pays au fer ina beta Moscou na ndenge ya Moscou à côté là on nzela ya kuna yo okemba la mort Turquie oyo lukela pe nzela ya poto bosala ozo défier Karine parce que ke poto yo pe faut que des poto et ba soupçon so bimio fali pour panem tatina yo pour relever défi. Bon, fallait pour pas premièrement, nandimite na niveau ya fali, à recalculer babilo wa mike. On a premièrement visa wana, ils allaient visa de gonabiso sous le kauka, ça la enga cadeau. Sous le kauka za membre effectif ya babiro fali. Asepela pena musala na sala pona F victime asepela pena musala na ngandenge na sala pona presse congolais ba vérité on a bimisaka peut-être sepel sara sous le kauka alobaki nazane eloko akopesa yote na wapesa ka cadeau ya 10 visa abandisa 10 visa to bandaki nanu na Turquie deuxième makambo eza déjà oyo batu mususu oyo balukaka comparaison à Ken peut-être tout ezala moi ba AVC kobela ma vraiment po ya tout na moni eza pena makasi trop les autres annonçant qu'après Turquie pays musu non ya makasi wana kutunga bula neti sula tiango neti ya suka pour clôturer histoire mais tiango na deuxième position wana to calculant ba France to Belgique to fandaka kimia to tikela ta nzamba mema mokili ndengalingi. Merci beaucoup. On a fait une parenthèse concernant le déplacement à Ken Piana. On va te préoccupé na yango, mais au moins, tu côté en actualité Ken Piana. Qu'est-ce qui se passe au juste avec Maniké, Lelo Oyo, na poto batba benganga, babi Prince Bakali, Maniké kabon li susu na Ken. C'est un film ou un film hôtel à Malisusuté. Ah, ça c'est na biso, ebike. Rotangi Manik de John. Na raisonné penandenge to bandaka, ça c'est na biso moko vraiment. Aza parmi ba combattantes ya fimbu na fimbu toko ignorer te andi de jeunes asali trop na sito ah bon asali trop mon na Hollande ba émission ba beta masolo Ken Piana lobby Maniké apporter le côté na fimbu bon na ebité bato basala ka ba émission ba analyse ngo yambi mutu azolo ba Ken Piana sala émission a ignorer ngana sala eloko te botu na na émission nini. Parce que les lois qui n'ont pas ignoré c'est un abus soana et qu'on a vraiment péché à ça là trop na fimbu nga eloko na lobaki ezabo na lobi Maniké de John azolo ba yenda matisa ba abonné na site nga na baki c'est non c'est faux et archi faux ba abonné oyo ba tombola vraiment site oyo eza mingi ba fanatique ya fali pour papa parce que ba fanatique ya fali bandima na bango ko soutenir fimbu na fimbu bangonde ba matisi pomo na fimbu ba abonné ba yena vitesse ba vimbisi ezola ksake biso to asima ya leader moko aza très populaire telaka na ba Kelly ba sabona ba Davido sabona awa Davido sabona na fimbu ah bon
nga zoyebisa yo Falim TFC que s'abonner na site nga nazoyebisa yo basabona soki baverifiaka bato nyonso basabone na kokotisa yo omona keyakeli asabona siko moto site bayakeli baosabone siko oyebisanga site ya bongo ezala vraiment moke. mais au moins par rapport à Moussala Nendo Zonzima pe quand même moi avoir apporté un plus par rapport à bato balingaka et to s'abonner pour na maniquer parce que asala na film to lingaka e mani déjà naza ser na biso bato pe basabona ponanga pona bato nyonso tu na sala na bango par rapport ya G ekumbeli ya G ndenge tozala okumbisa mais bato mususu pe bazala pesa biso confiance mais bapesa biso confiance te pour lobito ça la trahison pour lobito ça la batumo babengi biso quelque part bapesi mbongo pour to ça la guerre entre biso na biso batu wana pe ba kosepela te donc manique de Dieu naza soda mais soda o ya trahir mboka na ye pona ba intérêt personnel donc c'est ça osomona terre na beti lisolo la trahison so so aleli comprenez que c'est chaud. Franchement, ce sont les libres lengi à la phase ya Ken Piana, mais au moins Ken Piana. Na so so ba ko supporter yo ka komba manike sote. Yo ye to sa na émission awa. Ce sont les libres. Ah, na miso na. Francis wala zota ye. Siko. Est-ce que ngande na tindi so so na lela? Na tangi komba manike so so aleli. Bato ba wanga na ka Jésus lobaka. Oko sosa kolela mbala misato après yo wanga nanga ozomona soso déjà bandolela on a la raison la valo franchement soso leli en tout cas c'est fort mais au moins Ken Piana to continue toujours na idéologie wana na pardon si jana oyo c'est passé na yamaki Jubek na lora o bazaba employé na yo ya film news balobel babi manike Ndoki manika botana grand frère nae asala inceste mwana wana Jonathan azalaka mwana ya grand frère propre ya manike est-ce que ba paramètre wana ko loba ba biloko ya ndenge wana bozo assumer yango est-ce que zo ba combien de personnes oh manike alezaka na mboko siko soki Jubek na Laura Chou bazape batuti yozo finga mwana batu neti Laura Chou abimana ba papa abota mwana basundela charge est-ce que soki asali droit de réponse wana eza guerre entre bango na bango yazo sale pa mutu bango pe basala repa nanga bango pe bandima te ke patron na bango mutu mwa bazo sambusa ye na bango pe ba défendre ba intérêt na bango po ba intérêt na bango za maboko nanga bango pe ba défendre mais ngai nde siko naza na ta wana te ya kosala balance ya maloba mandika lobi anga pe na lobi ata kutu tolobaka to abatu pamba to ana so na niveau moko te na manike lisusu muto soki na tali la komone na basoso ba okam nous confirmons que moi nana zala ya été Jonathan parce que yo ndom to bimisa manike non nga na yebi makambo ana te mais nga na yebi témoignage moko ndeko na biso papa Matondo za mwana bandal aza père mukolo ya yebi famille wana bien ye mutu ape ayeli biso ba image wana ba audio wana ye mutu asalaki analyse po ya yebi famille wana bien siko balobaka soki ngolo ayebi so ngando azobela ndimela ye po bango na bango bafandaka place moko neti papa wana akola na famille wana place moko soki apesi biso histoire vraie na histoire ya mopaya wa koti banda elelo na bato bafanda na banda likala seria ba père ya ba manike toyokela papa Matondo dans un témoignage ya papa Matondo azana site ya munene Musamba News bamo polémique yo na Mike Lokamba depuis manike alongé pa na yo akeche Mike Lokamba bamo sa nes comparaison ya force ya yo na Mike Lokamba kourou c'est tué elingelo te wana film la vie est belle yango na lobi sikoyo bato bako comparer nga na kourou Kourou c'est tué. Oh bon yo bango. Comment la mikolo yango? Kourou c'est tué. Venez. Nous analysons entre ngana yo Ken Piana force ya visibilité na ndenge internet yo na Mike Lokamba na minute on en actualité. Force à visibilité entre ngana Kourou azwaka moi si akota douche abi amène-moi la chaise azwi pena mati pena ah papa Mike Lokamba matabongo te wana zo beta histoire ya papa wemba to ya Mike te nga lobi ko comparer ngana Kourou te Kourou c'est tué Kourou venez on dit que mission on a boulé net poser nga question bi o c'est nga théâtre o mais da otu nanga pena visibilité nanga na Kourou mais
Même na bato balanda biso na répondre des questions c'est que na liboma. Mais na mona be émission mo bayambaki chez Frank Stemai yo pe bayambi yo natala mo ba rendement na. Siko bayambi chez Frank Stemai ngape na ye bayambi nga. Botala ba revenu. Omona ke kapa muntu muso baluka na egerte. Muntu muso baluka na egerte moni lelo o ezate aken piana ngana zaneti Kelly internet na bana mibali na zaneti Kelly internet Congo zaneti na ba musicien de na nga ba ya Congo na ba musicien na zaneti Fali ya zaneti Shaka Congo mais malgré na forme ya Kourou mais azana succès par rapport à succès na nga succès zaneti Shaka Congo mais na ndenga bo forme boye aza na mona ya Kourou mobimba pena ya Kourou. Nous sommes bien courant parce que Maniké de John. Kourou. Tout le belango toujours des sujets à Maniké avec tout le longo to kota na un tout petit peu tout ça analyse la musique. Maniké a kangi ba photo na Kisinjo na za ba photo na téléphone na ngai Kisinjo a bibo d'après tout aza mama ya bana ya frère na yo auto ku fa personne ba biandonga a yambié ba zonga na bon terme ye na ye. Et moi jalousie parce que on a Kisinjo a pe bo sola bien. Na bete ali solo. Na bien na ketiki relation à Kisinjo na Maniké ezongaki. Kisinjo ba Maniké pas leader mo boto kana kana été. Comment est nani? Toyoka na kana été. Na hérité watana. Leader wana ba benga so ba papier génique. Ba mema Manique de John kuna aliambo ngwaza la clair. Maniké ki na pa nani? Oh ba mema ekuna njoka mema ekuna ba pesa mbonga sala guerre contre Senti ayaki na baguerre ayaki na défi na ye qui a prouvé leader mo ba discuter na poto ba mema ekuna nga lobaki ba twatsa nga tembe lelo to suki wapi ba mibimi ba sala ki déjà émission sala émission lobby ba kangi ba photo ba publier on a ba réseaux na sepeli à trop parce que Kisinjo azama sananga Kisinjo amaele après avoir Manique de jeunes ko finga Kisinjo a préparé qui est bien. Ayebaki moment moko boya kozoaye omoni leader oyo finga kana akozoaya lambie moral amemie tikuna bazwi mwa $400 ma leader ngona no solo ba otanga community oh yo yebieti bon leader wa benga so ba papier génique azakana de lelo oyo internet ba tebele ba sala mwa confusion ke njora ndem ta mema Maniké yenda amemie pa ndego na biso wana ba ke ba pesi mbongo asala ba guerre na ena senti na fifisiwa parce que ça leader moi pe ça ba journaliste bon pour que ba la guerre na bat centimètre ndenga yaki wana ayaki pour approuver leader moko siko po ba contre guerre na ye ba ke ba Manique de John na ken ba sala d'argent point faible ya Manique de John ezambongo ezala bongo pe solo mais bongo yo ebi angote Manique de John na koza na ebo esiko ake place moko mutu mo lobi bilobalo babi na peso $50 to ça l'émission pour la ken. Ah salango wana zo sale pano kaka oh point faible ya Manique de John yango bongo combien de fois ça la bongo ba trahison ake kuna popoli obenge te président ba kosenga maintenant ebi kali ki da mbongo to limbisa ke kaka ah non salango plusieurs fois fini après yo président limisa ngai bon yo ebi angote kazo salango bongo plusieurs fois Kisinjo yom to mema Maniké na internet au réveil na miso abatu ou Kisinjo ndem ta réveil bon Kisinjo lekisa Manique de John na émission na ne wana nga alanda interview mo boye basalaka bango o Kisinjo abinisa Maniké tuna baby wana nga naza na Afrique du Sud na somba ba matériel na boule soki na yekini fona fongola chaîne na nga moko propre ya YouTube vous comprenez wana déjà Kisinjo alekisa mais ezalaki na ampleur tezanti balekisa ka na émission moko mais mokili pena yebi yote ngande na bandi fimbu na zwi Manique de John na bandi ko pesa ye parole parce que il faut boyeba Manique de John a salaka ba attaque avec maîtrise faut boyeba qu'il y a formation qu'il faut banda boye ke nango bo suki sango boye ozo comprendre ezalaki pena ba guerre mususu que non ngana ko bimate mais Manique de John bobimisi wana donc ezana nenga mabete azalaira soda na biso bo soki akoboya ngande mutu na sali kombo na ye na fandisi kombo ne etalie soki akoboya ke ngande mutu na pesa ye boule ke yo pe il faut banda koyamba batu
Il faut une introduction boy. Mais oui, Manu de gens azaïga mutasimbine mikobo ya bani ya fingi. Mais na pesa idéologie, il faut banda émission, introduction, développement, oketi na conclusion émission. Donc ngane mutu na pesa ba maîtrise wana. Le lo soki aboya bon. Soki na olobanga abimisa Manik de John. Msu na okosa batu ba oboya. Soki na olobanga inde mutu na bimisa ete. Po ya lobi natali émission msusu Manik ya lobi Mike Lokambanda bimisa. Mais ngana sali fimbu na fimbu te. Ngana sali fimbu na fimbu Mike Lokamba travailler pas grâce mbizi. Ouais. Mike Lokamba bato ya lobaka bimisi na comprendre répéter soki histoire ngo ezalaka ya kindoki bien solo. Si Mike Lokamba déjà ils en a plus de 15 000 views, ils en a plus de 45 000. 45. Bon abandi ngo ka bakalate awa donc kolobake site na ye moko ne bimisi bato ngana loba za lokuta c'est faux et archi faux. Fimbu na fimbu balisi ba Rachel awa ba Rachel bilingwa babaeli awa. Fimbu na fimbu bimisi ba Saratola. Fimbu na fimbu bimisi ba Manik de John. Fimbu na fimbu bolobaki to bimisa rate. Fimbu na fimbu bimisi ba Jael Show. Na sasa Jael Show featuring na Karine Mokonzi. Yonto sasa bango yango. Bon soko ko yamba Jael Show aza fourri nanga, aza fabriqué pa nanga na internet. Data le loma o ignorer. Aza petite sœur nanga. Oh, yo kansi ba guerre msu na sala na Jael, nga ko sa Jael mabe. Kier mo bo na boule pe na sa Jael mabe. Aza petite sœur nanga, nga na kenda fui d'ici d'ami balé sœur na bango sela nga makambo belé. Nga ya mo bo na ignora sœur na bango po na guerre, mais na ndenga reconnaissance. Nga na ko manquer champagne te. Champagne aza mutu mo bo il faut na za reconnaissance verrier. Mais mo bo na bungela ke parce que mo na Jael Show zo finga ba maman na ngai, ba sœur na nga zo finga voir même sexe maman na nga. Mususu zo finga yaya na ye mais so na mutema pour ya na ye pe asala nga makambo ebele na frère d'ici avi à Ken Piana concernant ba combattant banda ba no musique ezonga na poto te pendant un bon temps lelo oyo to momo na que non musique quand même to mo qui na voix ya ozonga na poto ba musique qui fait zonga na poto moni batu ya mitema mabe o ba loka Congo na ba musique ya papa ba beta batu wana nga na osenga bana poto vraiment botelemela batu neti baboketu lelo tala mboka na sonde koma mabulu bangungi par-ci par-là lelo ba shege babotami par-ci par-là ezali par rapport à nzembo boketu ayemba sundama sunde mais ali babe alakela ba congolais mabe to eko timbela ngona retard Congolais ya bongo, Congolais ya buriki ya bongo, Congolais za na forme ya ligorodo, mabundi libumu, ligorodo azalaka na forme wana makolomike. Siko muta bongo bo abandaka kwa mbriye biso ba Congolais, mais non to lembi biloko wana ndule fezonga na poto. Siko bokechu ya kondimaka président nini? Anyokoli kofinga régime ya président Kabila finga lembi. Tokoti lisusu na régime ya sika abandeli vi na ye wana ya kala wana kofinga lisusu mais trop c'est trop. Mais quel père entre nous Boketu azaye moko toza des milliers de Congolais partout dans le monde, comment Boketu mutu moko azonyo ko la pays kasi omoni ba Boketu baza bato basala déjà banzembo ya mvutima ye parole nyonso yebisa bateza ya mvutima azo intoxiquer population na haine dans un muto il faut kotelemela enanu. Par rapport à l'actualité musicale, na ndenge ya Congo lelo oyo, so to bido pour na 5 artistes musiciens, ba nous représenter mboka na ndenge libanda. To tcha ba viete na ba jeune. Autant que na 5 artistes musiciens congolais, o bazo briller bien. Bon, na ndenge ba jeune, so to lobi ba kendo représenter Congo libanda. Déjà na oyebi so to ko sala sélection na te parce que et ça les mara déjà. Na mitema ya ba Congolais nyonso to à travers le monde ba pona déjà fallu pour moi te fallu azo ba contrat libanda air nyonso siko lupembo fallu azana ngo ya kotambola tambola partout après fallu na succès na génération nga na mona fabricage baza batumi balé o basimbi lelo génération oyo basala ka polémique moko te ba melaka bangi te o ba misi ba melaka bangi basali a majorité tout le monde batika banwale. Wana génération la bango to génération na ba vie. Génération 5 wana. A majorité banwale. Fabricage fali
baza bato bayebi goût ya whisky te bayebi noix te yango moni musala na bango ezo avancé donc kosala déjà liste à 5 personnes eza neti na comparer bato basalaka musala bien na bato basalaka musala mabe na mélanger bango esala bien mais fallait ça na succès libanda oui c'est bien bon mais na ki na so beta ma troté ba ville wana to moni ces derniers temps tolo bela ma vérité jibi abeta na ville héritier watanabe aussi abeta na ville ken na tolo bela vérité kasi papa chéri abetaka na ville pour 10 ans sans album aux comptables banda te donc ville aux eza autorisé il faut betaka wana na ville héritier pe aso beta na ville mikolo au sakana te toboyi na biso makambo ya tribalisme donc toboyi na biso makambo ya tribalisme ndenge nini nga boyi na répondre question ya motu na bi toboyi makambo ya tribalisme toboyi na biso tribalisme po ekomi ono bamosusu bakomi o to toprouve bino biso déjà tozwi nini toboyi na biso tribalisme pardon bakombo mosusu pardon tomona de la forêt a postulaki na députation nationale na provinciale mwasi na EPO aza ser na bino ya kintambo bo voter te Ken Piana bato babi mais Ken Piana za mwana kintambo asola pe na de la forêt calme comment ba obenga ngo couple malheureux. Bon, eza nango mbala liboso ba comprendre déjà monde politique. Mbala sima ba kota na ere wana te. Peut-être kombo bango ba dembelaki, o bango ba soutenaki, yango empêchaki bato ba voter bango. Est-ce qu'on dimi wera ko zanga ba voix ya bato? Peut-être batalaki, wera zo soutenir bato biso to lingite. Maman si déjà te libana kitambo est-ce ko katana? Batali na sima maman si déjà. Ozo comprendre? Babylone kité pona bongo. Bazo kité peut-être pona bongo. C'est ça. Merci beaucoup. Tourmi pratiquement notre entretien ensemble avec Ken Piana. Mais au moins avant de lui donner la parole, la dernière parole concernant cette émission, laisse-moi remercier. Dieu m'a béni, il m'a donné Raoul Boukamou, monsieur les Français. Merci beaucoup à toi Raoul Boukamou, monsieur les Français. Et merci infiniment à toi, Maman Emeline Zemba, tous Pépé Mbeto, le Maman Likele Manakati à Londres. Vicky Melani, papa na Kimberly Mia, qui Beverly, tonton Tiamouna Palace, Nakati à Londres. On a toujours tonton Tiamouna Palace. Merci beaucoup à toi. Et puis, merci à toi, maître novice Biongo, papa Nanouche Kanakati à France. Ken Piana Tomi, pratiquement sur entretien à Bisso. Plaisir, il y a trop de Oyambayo. Pour nos fidèles internautes, nous sommes à cleboa.com. Après avoir coqué Turquie, au Yekin, pour la première fois, au Lekana Cleboa. Message na Yasuka concernant les Congolais, nous tous, au Baolinga, Babouni, sa musique, ya Congo, débat, nous tous, aux salama concernant dossier à Maniké. Nino Togo retenir les lots pour que nous clôturions. Bon. Ngana loba eloko nyonso to ezalaka na début ezalaka pe na fin nango tozwi pe temps ebele ya kostope musique na biso libanda mboka oyo ekomi moment ya kotikela pe bana mai bazala na liberté ya kotambola ya kobeta musique ya kotambusa culture na biso libanda mboka ekosala biso toujours bien. Concernant la question de Manik de John, on a fait un abisso, moi, le Bamabe, Naeming, Mingezate, a fait un abisso, Ngapo Nangana Lobaki, Azo Salana bien, Nengazo Finganga, parce que ceux qui a côté, Kofinga Batum Suso Bameme na Bapake, Ngapo Nanga et Zalanango bien. Azo Finga, maître Naye, maître Naye au Kangsanaye, T. Mais Kofinga n'a pas débordé au Kangsete. T, non, au Kangsete. Assez débordé, mais n'a au Kangsete. Ana mafinga moko te oyo koleka moto ayibinga buka lupango. Donc lupango. Soki nazangi lupango na minute oseke na andoki. Donc seke na andoki na ba entrer au film na film kotisi 3 ans yango yo ngaken Piana nazangi lupango. Siko mbongo yango nyonso kendaka wapi? C'est bato nyonso basala polémique ba Yannick Matungulu maboko bang Zambia diamati kapa ba Raoul Tono le prince de diamant. Ba benga ba biono Ken Piana eska la lupango po ba finga yo Ken Piana la lelo to confirmer. Na melaka drogue te mbongo na ngekenda na zolo te mbongo na ngezokende na mabele. Idéologie de la forêt toujours. Ngana melaka drogue te parce que muto melaka drogue akomela mbongo ekotonga boulevard mobimba melia eke na zolo. Nga siko mbongo nanga dépense osela lango na nzoto boezate fekene na mabele na otongela bana pona avenir bana nga. Là c'est bien. Merci beaucoup. Na pesi merci na sœur Pauline Lumumba. Bo umeli to umeli ko Prince Yaweli Adel Jogo bako danger. Mon frère Louison Mbata, sœur Nathalie Neymar, il est Clark Jobek Yoyebi. Il est Clark à fidèle. Il face à la fidèle. Il face à la fidèle. Ngana avienai. Alors on a clôturé na yo. Clôturer nanga ezaliga na pesi merci musala no pe kitoko. Merci beaucoup. O sala pena musala otangela classe. Biso siko ba émission logique boy
totikela bino quoi biso to ambutu quoi. Merci. Merci beaucoup Ken Piana pour l'appréciation. Nous sommes clébois.com. Merci à toi Francis Wala Wala. Merci à toi Djoubek, Pascal Assista qui aussi. Merci à toi Hilaire Clac et à Kala Kala Yapale. Merci et continuez toujours à s'abonner sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Clébois.com de la nation Tonton Banda. Na clôturer na yo. Herman pour garçon slim, boss lady, Pichumanga, boss lady. Merci beaucoup à toi et continuez toujours à s'abonner parce que nous sommes là pour vous informer. Ça polémique. Merci beaucoup. Francis Wala Wala. Francis Wala Wala, faut mon ngambe mobali. Si on a besoin de numéro, benga mon ngambe mobali. Attends, à la prise de vie. Au prochain numéro. Merci. Bye bye.